ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir na bamoure zinyon soba misana kolanda Irène Masiandoki TV identité ya bundesi o mama abino ya la kabino kaka ba histoire vrai po esa la bino ba fwe makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso balandaka biso partout ba o nanu ba sabona te na site oyo bo s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te to selaka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie bandeko nyonso bandaka biso partout avant ya kobanda lisolo topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 Moi, je suis à Mebla Vendenda kuna vertiache ezalaka yo Betty, la patronne Dorte Achille Kapesa. Tokenda kabongo na bande konso banda kapiso partout. Topesa ka merci na code mboka ya Willy Musheni motomoko bien. Balobi fondation Willy Musheni. Merci na meta la brésilienne na kati Birmingham. Ya vient nga Jansi Bolanga. Babi bofre na biso ya sûr vient na biso Jansi Bolanga. Merci na bande konyoso partout bozali na maman bibi chez Mwanzambi et ou non en direct des 00 BBC de moi-même, pourquoi pas Anastasie Vita ya papa Trésor Chou, porte-parole na biso ya maele na sepela kamingi kobenga etazi Vita imana, ndenge ya Simon do ya papa Kokodia Nzombo, abenga ka esala kabiso bientôt bosanité mo bange na shipping na kati ya colonne vie na nga Pochan Andel, mo bange na shipping na kati ya colonne, ba mourez nazo rappeler kaka bana bundis, olingo tinda carton na yo na Congo Kinshasa, Tope Langola na kati ya Allemagne, benga Pochan Andel mo bange na shipping na kati ya colonne vie akanga masolo. Bana bundes ato tie carton ya diamant. Ezo kende Congo Kinshasa topa Angola yebaki ekokoma na destination epa ya Pochan Andel mo bange na shipping ebunga kate. Benga biso zwa numéro ya Pochan Andel ekosala biso bien makasi. Topesi ba bisou na impératrice MK na kati ya Autriche. Babi mwaso atekaka ba super wax ya original, atekaka ba grand super, biloko ya kitoko bilamba viscose, biloko ya kano, ezali maputa ya solo epa impératrice MK,
na kati ya Autriche kindoki na poste po poste ne ekendaka partout avec rapidité impératrice MK na kati ya Autriche ba bisou ba mouré di solo to dédié yango na mwasi moko boyoka ke déjà to sala ba publicité na ye babi abotami lelo yango to sepeli to dédié liso na biso lelo et pas ya Fatou Sene la sénégalaise boko kamwa mama ira nazobeta lisolo photo moko etelemi pembe nezo tala bino ezali photo ye wana boyoka ka Fatou Sene la sénégalaise donc ti nazobeta lisolo bino bozomona elomine e sala bino bien makasi elongi bomona na lisolo moi so azotala bino ye wana Fatou Sene la sénégalaise babi mokonzi na bango vrai chéri oumela un an de plus ba fetaka joyeux anniversaire je t'aime beaucoup Fatou Sene babi journée na eza lelo obotami lelo zwata ya ko sepela ya ko pesa nzambe merci biso to kendaka bon avant to banda ambiance to pesa rano ko na pema merci balobi nzamba lola azalo kumu pona ko batola Fatou Sene la sénégalaise asali mbula na lelo joyeux anniversaire Alex Gutsumuge boosta biso na almato lobaka bongo to kena ngona ndenga lingala vedi ke mbotama elamu Fatou Sene la sénégalaise nzamba lola abomba yo joyeux anniversaire Fatou Sene la sénégalaise yango na dédié lisolo lelo epai na yo Fatou Sene tina kobeta lisolo ndenge bazoyoka bazota la photo bazomona Fatou Sene la sénégalaise yoana boutique fils et fashion moi sur bomona latisa base ba congolaise ba communauté nyonso africaine bazolata ba geni na ye ba geni ya Fatou Sene la sénégalaise ezo traité zolata ngezo persona forme boutique fils fashion ekotisi biloko kitoko ya kano azana ba mayaka ba sengle ya ba geni pona ba papa ba tata mabuminene solution ezali epa ya maman bomona Fatou Sene la sénégalaise pa botami lelo niko nango ba fantaisie kitoko ba bijoux ya propre ezakuna bobenga ba parfum biloko qualité eza na boutique fils fashion livraison ekendaka monde entier Fatou Sene la sénégalaise moi ça longa boy pas comme ndeti na ntande tozweli eta joyeux anniversaire. Voilà, merci pour la patience et fidélité. Irène Masiendek Ayaka Boé. Ni sona eko bete la bino bande konanga eza li solo moko ya pasi pe ya ma mais le kato sela ka proverbe 19:20 poesunga na suite ya vina nga moko peto kango na bokebi koma bolamu efutaka koma kozala malamu na mokili efutaka ndeko na biso mwasa benga za na mboka ya Belgique mama irani beta liso nanga pona ko talisa batu ke nzambo tozo sambela azobundela biso ba bitumba mususu o biso moko tozo bateke toza balongi mama naza na kati ya Belgique naza na ser moto koperaka na très bien tosola kana bien ser wana na nzela na atanga na yebani na mwana mwasi moko na Congo mais mwana mwasi wana aza relation na ngai tazaki camarade ya ser wana plus nazovanda mingi na ser wande sali ke ngai pe tokomi ko coopérer na fille wana azaka na Congo mama Irene azali camarade ya ser wana bakola na ye nde basola na ser ayibisa nga pe nazana petite nanga petite on sko apie biso lisolo omona ser akopase ngai na pesi mbote ndenge kaka ezalaka e akosala ke na 2022 na kenda ya Congo ntango na ke Congo nakutanaki na mwana mwasi yango na bengisaki toswada na telefone azali camarade ya ser mais akoma pe kosola nanga parce que nga na coopéra bien na pisser nanga o tozakana na Belgique mama temps na ke na bengi ndeko na yaki tolie tomeli na kabelie perruque na pesaki vraiment ba cadeau niko na on a dit $70 na kabelie tellement qu'elle qui vraiment est bien to se comprendre qui gentil pour to soit dans le téléphone à monique na sermon na zarana nous bien na sola rapé bien mama ira nzamba sala grâce na somba na Congo na bunda ko tonga muke ndenge zala kaka a pe na Belgique na somba pe mama Irene be compréhension moko mike na ser na tozaka na poto et sala ke ba kotonga na moka ya biso basi nde na kenda Congo bongo akoma kotonga nga na yoka moi trop na zwa moi distance mais na yina ser to vandane awa te wala tsenga ndeko ya Kinshasa o ya kotalanga na yina ete mais ser wana Kinshasa na tikala ko betele lisolo te ke ya yo tozarane o na yebaki na simana ngana tozara vraiment sous ba pire moi distance ekota moi kisongi ekota ka ngana evita na nga ser wana pona zana kimia mama Irene ya ko sala ke ane o tozali na 2024 na 2025 na kenda ki Congo mais na kenda Congo na mois de mai na zaki na Kinshasa mama Irene na on peut pas Kinshasa ndenge zala kaka ser wana malgré to romo soleil keba toza binemité
Monsieur zai comme on chaque jour to benga ndeti kanga na benga na tazivita imana na fifito mo la japonaise na Betty la patronne moi c'est l'équipe bali na mbongo na mama bibi chez Mwanzambi et on en direct des 001 na ya na nga kati balobi ya be Zakari Tulomba moi si kitoko peta mami la plus belle na kati ya France ba mourir na ba moureuse et komaki nde to benga na trop c'est rabi to benga na su bongote trop temps un mois peut to soli une fois mais na kaleza comme on a chaque jour photo sur la page ay pena pisser nanga vu que na yo comme aloba mabe nanga trop na evita ye pas comprendre que na benda na za su na bien te mais to za binemite to kute na fait to so to seka to kabwani na matanga to seka mais to za sunde to za ka libosote aki que quand même que na zo kende Congo na 2025 ande na zo kesu Congo pona kenda mami pona misala mama Irene pot na kolobake Nzambe aza malamu kimutema mabe na mokili existaka ndeko zolandanga tika tembe soki mutalingi yote kosala sembla te na kilelo ndeko nanga tika ifo éviter nalobake loko mingi tango zobake ngana mwana Nzambe na problème nete eske ye paza mwana Nzambe ye paza na problème na ote fo yeba soki mutema na yo ndenge za malamu ya ye peza malamu bongo nalobake lo moto sala très attention na mokili autant eza mauvais Jésus-Christ revient soki nazobeta masolo pona kosunga communauté na système a proverbe 19:20 poto za la maele tomi kebisa ndeko na biso mwa sabi tangu na ke Congo na bengi ser wana ona yebana ki na sima ser na pesi mbote ndenga kizalaka to soli na biso pe bien na yeba ki nanga déjà kozana Kinshasa bien bon oyebi ndenya na yoka isango déjà question komi mais obenga to sel une semaine après ya ko benga ngai pona 5 une semaine to seki na biso po mezate moka bisinga soki na 8 ans na koleka na koya kotala oza kote ni na yebisi esika na za poska na tongana na sila te na vanda akuna te ezaka lo na lali na fleto bi na lali na fleto ndeka kizalaka mama Irene elekaki 3 jours abenginga sero akishasa na zoki ngana leka pano eske ozali yebisi te leka lobi na 20 midi soki na après midi na obima vike na ozana bako so te problème te lobi na koleka mama Irene so na eko beta pona hotel saba na Nzambe tokeba sero na ye na pesi loka komela tozomia to solola jantika ndenge zalaka na ese na ye nanga na biloko mingi te bitenga nika ensemble na teke ba ensemble sur la fleur ka pantone loko nango na nika ensemble fotike nanga pa mite oza famille okozwa mais na yebana kana se wan to so na Kinshasa na sima pi sero to zane ba pire awana na Belgique kotonga ne leka to koma na moins distance mais ya yebite ponga na expliquer makam to zana ngote yebika to za bien na se wana bete na ngali masoteke se nanga to bebana mo ba decision kota ayebi na ngote poto za nsupe binemi na sete bonjour to pesa mende to za kiliboso to zala susu bongo te mama Irene se wande to bandeka kosola binanga ozaka motema malamu makasi oyebanga yo nzire famille ozala nga simple yo na yano kuna poto ser no bo vivandeni ser azane bien mais avana yende na moni te c'est ba 2-3 semaines to zomona na te abitanga yo bo beba na ser obombelanga to beba na ser yaya oyebi ke nga pena koko sala mutu mabende na okoka te makre tu kozanga na nga me na okoka te na yebi te poto soki changera batu se wan tozaka na bien oyebi ke ye mutu yebisi nga ke yo zoya abina nga na zia so bengaka te moko opesa nga programme fona benga yo ndenge ozawa na soki na ye awa fona simbiso touche na bwakelo mbasu na somba mbasu na bwaka na liboso alipango esika ozali soko onyati obela mbasu yaya na kosa eloko wana te nde na oso wana batindenga $120 nakola biso ba message na telefone abinanga mwana mama salaka nde toyokanaki yoza mwana ki na bwakilo mbasu po lo lendo eleki osomba ndako mwa kala na Belgique omimonaka oza na jeep moka kala omimonaka okenda Kinshasa oya obetelanga masolo ki yaza ne loko te nzoka yo betela nonga masolo te na ite mosoka fondango abi okombi yo koma kotonga tonga e partout ane loko te na poto mama Irene na tikana kotonga servante taka mtebisanga likamba lobi ke sera lobi nga na yebisaka ye mais ye moko lobi ke yo tikana no koyebisanga biloko bongo te na yebisi mambozo lo bozo miyeba na koso pona zwani mama Irene moi so na fongoli portable na ye abandi kolakisanga ba message ya so komeli ko na ngona de voice nde azo yebise ke bwakela embasu mama Irene na lela na benga belle sœur nanga na biyo kama ngwana oyo kande ko mbali nanga mama Irene amona mutemi za pena ya batuko ya kupola tan eza mauvais mama Irene sera obwakela ngambasu na Congo pona salie nini kotonga ye mutu atonga nga na yoka ngande na evita na tuna ete na manka ete poza ya na nga na age pe bolamu ezali
na relation na biso bolamu ezalaka mama irani pesa bandeko basi conseil na mibali na ba relation to sa totala kata bolamu moko na vinzamba lolo pambola biso mama irani tala bolamu ser wana yebaki na simandeko a Belgique a pire ser nanga gentil kande na kabela kaza na poto soka na difficulté na tina ba 50 50 na pia kae mama bolamu egangi tala mutu ba pesi programme ba tindeli na mbongo abwakela nga mbasu malongwe pa na ye mama Irene po ya koyebisa nga mama Irene na toka alakisinga ba message ayokisinga bodio mama Irene na bengo bali na nga na expliquer abi mais non ya no tina niveau pesanga mwana mwasi mama Irene mwana mwasi na azui courage ya expliquer même mobile na nga na téléphone abi papa nga na sambelaka eza pona poto te pona $7 ke kosala mutu mabe na osala ngo te ba voice mama ye moko ayoki ba message mama tangi abi na bwakele maladi mama Irene na krakaki na ifseka ma sœur nzamba pambola yo mais kokele mwa mwasi wana kenda tina zongi na tikali komona souci wante bien ka yebisi nga vérité na yokaki bango somo na koma ekokima mama Irene na regretter na kabela na bilamba na lata bilamba da na lata na visi na kabela yango ebisa bandeko to sala ka tension ko lati loko mom tabi ngo otikla nke loko na CP na tonto kenda Congo faza la muta famille to pesa ka bilamba to lata na n'importe qui te mboka na eza na insécurité mwana mwasi wana aza mwasi mama ekebisanga vecte so tana ba fia mitema mabe mama Irene na ebité malédiction sans cause mais nzamba tusu bakufa pe na ba malédiction mso sans cause mais mama bango pe na lilita ata nzamba kosala justice motiki na nubana mokileza na makambo ebele mama Irene na yoka somo oyebi ke na uti kozonga banda na zonga mama Irene na mona ser wana ti to kutanaka te loko na benge mama Irene na uti kokutani samedi passé na matanga mama Irene bi ke na benge pe na libanda na biyayaka na biyanga na sala oni histoire vraiment mbeleki na Belgique biyaya na niveau bwakela ngamba so talita bana te yanga na sala yo nini mama Irene yana okoloba te na bengi ya mso mkolo na ibika na feti na matanga na biyayaka tama na kutangisha boye na bi mambozo ba so na bi so na koso na ozwani tune so na kosa mwa so na nga na yebi na sima na ye aza mwa na quartier na bango bakola na bango aleki na ye mama Irene ezoleke langa se wana aokoloba te na confirmer ke batamitema bandoki na poto bazali se wana ebise ya changer ko soko za ba vieux kitoko te okobokela mwana bato mbasu ngana yebi kuteke bino ne botonga na bobebana abinga na kutana na mama so abetaka jamais lisono ke ya mabe so na tunyeka boni se na banaka aza bien nzoka bokoma na niveau otike bokela mwana bato mbasu abongo se mama so azaki lokoso mbo mutema mabe abokela mwana bato mbasu chance mama Irene esala kinge mention lobi na ngo après matanga na bengi mwa so ya Kinshasa pona biseke na kutena se na matanga ayebisi nga kuta bloka nga lobisanga sute ndeka na bwakela omba sute ngane pe to bebana bando zonga tleona bengane ngate ponga na ibsenga na sala ngote na réfléchir na sa ngote so lingiti na mutaya ko mbongo na mama silika a blokanga mama Irene na oki soma na bandiko ko enregistrer mama satong na komi na poto na bia blokanga o saleke lo tabikaka ndenga lobaki na bwakelo mbasu bonde na yaka pano na ibsa ko vérité boye zanga na réfléchir kinga molo kwa mwana nzambe na robomo posalinga ninga na yebi yote na yebi na sima na yeto za komini moko te ye mtala kisanga oyaka kishasa opesanga mwa 50 mwa 100 na sombela rabana nga mwa loso na kwa kubwakelo madi pona zwani mama Irene ba audio ndesko na ekuzi yango na poto kuna tanga zo kisambo dia ser wana mama Irene akoma lokola zoba nande kwa mbali na ngato kwa bizengi elekela biso to benka papa za la témoin yo ka mama Irene c'est bizarre ya mwana pesa conseil na bandeko ya poto tokeba ki camarade ya mboka mundele eza na ba réalité nango mama Irene sero nzamba omona ngana tonga ete ye mutatonga nga na sala kindumba na Congo nazwa mobala kitoko te akriskara même ina bilongi bana nanga kina bota bana mabe mais to zalaka ba pire atonga bana nanga mama Irene ekomilanga na tikala ko vant tete na tuna ye moka comprena kaka ke na sala distance na ye lokola lobaka mabe nanga mingi a comprendre ke ayoka mama Irene lokola na tika e komi tina niveau bokela nga mbasu to weli na mbongo te mobali te pesa conseil na bandeko toza na poto tokeba na ba camarade tolandaki obete so mbonga tela mutu poazo mama Irene poto kindoki ezali tala mutu ozo mbonga poto ya pasi atinda na Kinshasa
po basomba mbasu babwakela nga naza mbanda na ye te na defa ye mbongo te me tala nivaki motema mabe po ateya nga aedike nga na nini po nasali ye ndeti nini aopinir nga bongo po nasali nini mama Irene betaka masolo yebisaka ba nzambe tokeba na bakamarade na relation na kilelo na ba age mususu tozalaka oblige ya kozala na bakamarade te soki oza na mobali boyokanaka na bana ekoki kikamarade elekaka jamais bondeko nazoyebisa bino verité eloba makamarade bomona eleki ndeko yaya wana bakamarade atango akala to kamarade oyo aza na Yesu lelo kikamarade ata bolinga surtout kikamarade ya poto yaya ezaka su na garantie te okotoya kamarade garantie eza ya 3 ans tokabone tokoma kokase barelation na facilité na poto mama Irene pesa conseil na bato ya mitema mabe totika kobomana yo kobwakelanga mbasu soki nakoki kosiporta ngo te nakufi mpo eza malade mpo moto azobwakela motu malade abomi ye deja mpo nzoto nyonso te esiportaka bamaladi mosusu mama Irene beta liso natangi kombo sere wana te me sika aza na Belgique aoyebaki ngam na pio liso parce que aza parmi bato balandaka yo abongola motema soki akontinue na vie oyo nzambe aobete makasi mama Irene napesi ka nzambe merci po alobisakisi ya mamamba minene maye koyebisanga beta liso mpona kolamusa bandeko mosusu oza na kamaradi moko boye yaya keba kokende Kinshasa o fo keba kokobengisa nani okolia na nani ye nzamba simbi mutema na alobi nanga ebongo soka alobaki te nga suka na zimbasu na koyeba peteke yo mutabwake nga pona makanisi nanga na tikala kokanisa tika kosala nga mabe epesi pasi epesi mawa yango tanga nazobeta masoko landango na loyenge te tango zo partage ngo komprenaka otindela nani tindelaka mutu alingi ba camarade ba muziki alingi ba via kosangana bayokaka makamba boye tant eza mauvais Jésus-Christ revient. Nzamba pambola bino pour la patience, fidélité, confiance, ndenge bozela kama solo ya Irene Masiendo ki identité ya bunde simwasyo apela moko sans mbonda. Oh maman abino mtuza na témoignage na oli solo lingi babeta yango benga biso toko beta yango kaka na système a proverbe 19:20 ndenge tobeti ndeko est-ce que totangi kombo de tolobika ka Belgique mais bakolo li solo yo bako comprendre que balobi na bango nzamba lola apambola bino to bosanité ko sukisa na fatu sene la sénégalaise parce que les amukona e mbotama elamu joyeux anniversaire fatu sene la sénégalaise balobi boutique Fish Fashion lelo ezo fete kitoko peza mbotama ya fatu sene la sénégalaise nzamba pambola bino soki mwana motazongi te tokutani mbala simala na lobi bisous bye bye. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Nasa ndingoni. Muta tindi biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bilo pe leki nanga botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki ngula, ils ont chargé lelo. Tout ça biloko que nous joyeux kana ngula ça ka tout côté de la salle. Ils ont chargé biloko de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Ya fait comment on est Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est joyeux nango maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana. Na biso ko pe yaka Rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bandi. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tunika na Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto ya palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger
eke na bavacance awa okozala très à l'aise na Luanda.